Bonjour, bonsoir, balandi nyonso Desho Denar TV. Merci naba o nyonso bazolanda Desho Denar TV. Ceux qui ont tanga le lomba la liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne. Otala kaba émission nabiso, c'est très important. Yaya to na dossier nabiso ba maman ya Belgique. Ba maman ya Belgique to lobelaka ka ba maman poto, to chaka poto en général. Pour makambo ezaka Belgique te, mais makambo ezana kati ya Europe. Mais précisément ba maman ya Belgique ba RVC. Pour na nini ba maman Belgique ba RVC, toke na détail oyoka makambo ezoleka na mokili. Yoka. Eza mawa pasi na soni komona ba publication ya ba maman ya ba koloboye na ba réseaux sociaux. Eza soni komona publication ya maman ya mukoloboye. Azo sala, je ne sais pas tout expliquer on ndenge nini, c'est-à-dire quoi? Eza na maman na biso moko na Belgique, je cite pas son nom. Je mets pas sa photo, sauf que j'ai sa vidéo. Tu vois, c'est ça le problème. C'est-à-dire, ba vidéo ya maman oyo plein. Na leki na ba réseaux sociaux pe natali information et sali mawapasi na soni. Et là on y tenait to loba yoka. Na loba ki boy. Poto ezoko sabiso makasi. Poto toyaka poto ba age to kotara nango na poto yango tozara nango tilelo. C'est ça le défaut pour nous, surtout la communauté congolaise. Et plus nango se basé na ba maman parce que problème ezo concerné ba maman. Comment une maman ya ba ajuana ndenge na monelié pendenge azali yoka na lobi boy est-ce que kokoma na poto soko pakoli faux de teint yoka nti ba age ezongi sima soko pakoli faux de teint kanisi ke yo komi mwana muke non yaya atozo pakola faux de teint melongino ezo lakisa kyoza mukolo yaya yoka nti kotia ba teinture na mutu otie ba teinture na mutu ndo kanisi ke yo zongi mwana te oza mukolo yaya. Ba maman vraiment, ba maman nyonso o bolandaka Desho Denar TV. Je vous respecte trop. Vraiment na kolingate bo kendo kokwea na ba ambiska diabo. C'est-à-dire tant tozo sala ba émission bo eza po ba maman bazwa mayele, eza po biso nyonso pe na ba papa biso tout tozwa mayele na kati ya ba problème ya boy, tu vois. Et ça li bien te comme on a vraiment maman ya mukolo boy. Vidéo na ye zo tambola vidéo, c'est-à-dire maman oya ke kobimana garçon moko je ne sais pas où bazali na kata chambre mwana muke atomboli o makolo likolo lokola mwana muke bazolongola pampex mama oyo bazo sala ye buzoberi mama oyo bazo tafuna ye na mwana muke azo tafuna mama oyo akangisi makolo ya mama oyo mibale atomboli lokola mwana muke bazolongola couche. Quel biloko quoi? Mais quel genre y a idiotie? Quel genre d'idiotie? Maman oya fingisi na ndenga mukete, c'est-à-dire naza na vidéo ya maman oyo maman mukolo yaya, maman mukolo. Maman oya kanisi lokola che ba teinture na mutu, maman oya kanisi azongi mwana. Yaya poto oto yaki ezoko sabiso. Yango na yebisa bino na ba émission le kinga pende bo mwana vani na kiti ya 20 ans. Ba erreur yango wana 20 ans ya ndenge na vandi na kiti obo mona ngao 20 ans d'âge yo obo ya ndenge ni toza na poto yaya na poto mukolo azalaka te na poto biso tout ba bébé na poto biso tout ba na mike ba mama ona ba âge na wana na Kinshasa aza koko ya batel mais na poto akoma tantine tel. C'est ça côté mobulu ezo kota yango wana ba mama o bazaka na Kinshasa baya na poto bakoma ba tantine. Bana mike ya poto to yeba raté to benga bango banani ba mineur to benga bango banani parce que ba mama koko na Kinshasa tango ba ye na poto ba komi ba mineur mama koko akomi mineur na poto bongo mineur to ko chayewa ba mineur ba na esika te ba mineur to zanga ndenga ko bengela bino na poto parce que biso ba kolo nde to koma ba mineur. C'est-à-dire mama oyaza mama moko aza na Belgique. Maman oyo azosala bolingo na mobali et puis mobali azobima na ye ndenge toke na ba source mobali wana aza bano kaka ya mike o ba mama poto bazolanda ba mama poto basi bakomi mikolo mais bazokendo landa ka ba jeune garçon ya mike ko sala na bango bolingo ezosala bien te et puis maman ona ndenge bazoswela ye ngai azosala pe ngazi Desho na ko expliquer bino ndenge ni na buzoberi eza na vidéo oyo mais ça dit bien te. Et ça li bien te komona mama oyo façon mwana ya kangi mama o makolo akangi mwana mama webine bozara so zolongola mwana pampers so zolongola mwana couche soka sali toilette
au sangisi makolo mibale, au tomboli boye. Nde au fini, au zolongola e couche. C'est-à-dire, garçon, o yazui maman ya mukolo boye, a kangisi makolo, a tomboli loko a bazo longola mwana pampers, nde azoko timo na maman. Amen. Amen. Et puis, eloko kokamwa yo maman mukolo boye. Bazoko soyo na ajuana mutazui caméra, azoko filmer nzoto na yo ya bumwasi. Maman on a âge na yaza na bakoko, c'est-à-dire na bakoko na ye bakomona nzoto na ye, mais c'est l'abomination. Yoka envoûtement zotambola na réseaux sociaux na ndenga mukete. Parce que maman on de babimisi mutakala na ye, je suis sûr que na bakoko na ye pe bakomona ngo. Siko bakoko na yo bake komona eloko ya koko na bango. Ndenge bazo sala ye na kati ya mbetu, ndenge bazo sala ye likolo ya mbetu na loba. C'est pas digne, ce n'est pas respect. Maman oyo bana na ye pe bakomona eloko na ye parce que bazo partager par WhatsApp. Nga batindeli ngatala. Encore baebi des shows d'Enar TV, rien que la vérité, rouge comme rouge, noir comme noir. Nous on est là. Nous on est là. Le rôle baebi que des shows d'Enar TV, rien que la vérité yaya. Ta la vidéo ndenge tondinga na téléphone. Ta la vidéo ndenge tondi na téléphone. Maman ya Belgique. Et ça libienté. Et ça libienté. Ba maman o bolandaka des shows d'Enar TV. Yaya kebaka na accident ya boye. Mito satan oza maman. Mito satan oza mwasi. Et là on y salinga passe na vidéo wana komona maman oyo na âge na ye. Yo kanti pona ba tentire oche na mutu. Maman oza mukolo elongesi fané. Elongesi fané ya ye longia maman si fané maman si akomi mukolo mais ake kolanda ba mibali kako ya mike et puis eloko tozolo ba koma yo mwana mwasi ozosala bolingo na mobali azui téléphone a filmaka se anzoto no et puis mibali yango nyonso prudent tant azo filmer maman c'est-à-dire ye moko mikati akati mutu kaka ndenge fali alobaki kata ata mutu ya héritier abosana ko kata mutu nyonso ebimi mais papa oyo akati mutu akati mutu, c'est-à-dire yeka kalakisi eloko ya mama wana na elongi ya mama wana mobimba na ba tentire aza nango na mutu na ba tatouage aza nango et puis nzoto eza je ne sais pas soki maladie soki loto soki ba palata soki biloko nini et puis na ye garçon yango pe azolala na mama ngo sans préservatif yaya ba mama boye poko mona si akufa kala si apola pone na otala nzoto ya mama na aza na ba palata awa aza na ba palata aza na mycose. Azana mycose. Natali vidéo wana penda bien. Mama azana mycose nzoto mba yango batu muso moneka na kati ya bilamba na nzoto apola kala. Ozomona bango kitoko na bilamba bazolata wana na nzoto apola. Il faut faire attention avec les femmes. Il faut faire attention maman. Il faut faire attention, je vais dire papa. Il faut faire attention na basi mususu. Na mutu azolala mama wana. Azolala mama wana sans préservation. Mais ce que tu as maman on a déjà na ba mycose, azana ba ma palata, je ne sais pas ba maladie mususu au monde quand si ma palata nzoka lobby bo kende na 4 lettres. Car ande na sele bino ba émission mususu lobby liste ko bimana yo muto soit ki maman on na 4. C'est dangereux. Azo soit maman o sans préservation. A tomboli maman mukolo boye makolo asangisi makolo nyo sumi bale a tomboli ndenge ba maman ba longola ka bana couche nde azoko timola maman. Eh, Bouzoberi, quel genre d'idiotie! Quel genre d'idiotie, yaya! Ba maman ba na poto bazoko late, tolobi ba maman nyon sote, bo excusez parce que to lo balingala. Ba maman nyon sote bo chak exception na ba émission nyon soto salaka. Mais sauf que ba maman ya boye bazo fingisa ba maman ya poto, ba maman boende bazo fingisa ba fille ya poto. Ba maman boende ba fingisi communauté congolaise na poto. Et ça li bien te yaya. Mama ma palata nzoto mobimba. Ma palata nzoto ese kei na ba physique ya ndenge wana na mbetu bazo nyonga yo okoya ko kufa na pema. Pone bazo fina yo ozoko quand même pas pema bako boma yo so komi mukolo jeune garçon ndenge wana azo kefa yo pende ya ko kefa. Azo kefa mama pende ya ko kefa pena boma ye. Mais ça li bien te ya o buzoba ya ndenge nini za na communauté congolaise. Toujours ça la bémission mikonyo se ya pas par sentiment mais pour vous éveiller. Tolobaki comment ki kondima ke bazo so yo ka nde na lobaki ata to sali be émission lobi mususu akoya. Kaka atande to sala oyo lobi pe mususu akoya. Ka ndende ko mususu pa komai na commentaire abi papa ozo pasuka pumo pamba yo kanisi ba koyoka.
Car ndenge papa wana nani na ibita za mwasi to mobile. Car ndenge ya lobaki o pasuka pour mo pamboka si ba oyoka kasi mususu pa ngo na ye lisusu. Yaya, tu as raison avec les commentaires que tu as fait que nazo pasuka pour mo pamba mettre ça ani. Tika to lo bagaka yaya. To lo bagaka ba o ba na mato ya ko ba sa nini oyoki. C'est ça. Abi papa zo pasuka pour mo pamba zo sala ba émission bien, mais est-ce que bato ba ko yoka yo? Oui, na yebi eza facilité. Communauté za munene eza facilité. Mutu na mutana manière na ye, mutu na mutana éducation na ye, mais tika toloba conseil ezaka toujours important, ba lembara conseil té. Voilà pourquoi biso to sala ba émission boye. C'est malheureux. Tozongi na sujet. C'est-à-dire maman ba bimisi vidéo na ye mama oyo, bazola la ye na mbeto. Mama mukolo yaya, mama mukolo ache ba tentir na mutu yaka. Yoka. Ba tentir wa ba oche na mutu ndeni po ba kosa bino ke baza bana. Bandika ya kala ndika akuba ndika ache batentir na mutu bilata la talokuta otika kanzoto libanda loko ya mwana mukenzo ka koko mais non bozo ko maudire bana bozo boma génération parce que lo nga na ngena tu na vidéo ya boy bana na epe bakotala bazota le loko ya maman na bango. C'est ça ma question. Première question, bana pe bakotala parce que zoka boma na WhatsApp nga na zu yango tala lokola ba ebi pas des shows de Nar TV boaka tala ndenge ba boaki ya ona tuni to ba ko boaki la pe mwana no mwana no pa ko tala loko no ndenge wana ndenge ba tomboli o makolo eloko no ya c'est-à-dire à filmer complètement et ça ko filmer te ke emona na musika attirer zoom ya téléphone aye na zoom pena na se ya makolo ya mama oyo na ndenge azo timola mama azo timola epende ya ko timola la chesi ko video kaka wana ndenge azo timola a fini epende likola mbetu mama azo lela cri kande loba malio sombo pasola ngolo soki sasa ngolo alela cri yes mais c'est malheureux. C'est-à-dire maman oya sali son oyebi ko tala elongi ya mama na tala elongi ya maman mais ça c'est une vieille. Mais c'est une vieille. Comment va ko sala eboy? Comment ba ko salibo? Et puis là on a tout ni. Tant bazo sala maman on a ndengwana. Amona ki pena tende ba otombole makolo wana c'est pas normal. Et puis tant ba otombolo makolo ndengwana. Omona ki tende ba o filmer OK, OK na vidéo wana wapi. C'est ça le problème. Ba maman bo lukara boye ba tant mobile azo filmer ndengwana. Tuna yeke ozoke na vidéo wana wapi. Et puis pourquoi ki kondima ba filmer oti na degré wana. Mais so linga filmer biso c'est que to cha caméra musika ngana to mona na kati ya vidéo pota ba ko boire to bimi loko l'héritier na Naomi mutaro wanga na zate mais ce ko yo ba filmer yo moko et ça li bien té ba maman poto balingi ko kolaté pas toutes les mamans, laissez-moi de parler, pas toutes les mamans. Ba maman poto balingi ko kolaté ba maman koko ya kala baye kozwa chance na poto ya kopakola faux d'été na ndenge babimisi ba faux d'été amai apakoli ezipie batache nyonso eza na elongi elongoli e ba ride aleki na ba Facebook na ba photo bokanisa mwana nzoka ndika soka zwi mwa ba kabelo wana atie na ba plante bozo cha okanisi mwana muke paka ya kala soka longoli ka plante wana na mutu koko ya kala mutu etikala madofo c'est-à-dire souke se sila na mutu souke sila na mutu pona plante ozo tchana elongi wana na faux d'été opakoli olati bilambo kanisi okomi mwana ozo sala ba délire buzoberi yaya ijosi metango olongo la plante wana olongoli ba faux d'été ochaka koko ya kala na mutu kutu souke zate souke se diotama mais tokola yaya mama oya fingisi esali bien te esali soni ba mama balobi des shows de Nar TV zoa pasola ye mais voilà nous on est là ba mama balobi des shows de Nar TV zoa yebisa ba mama balongola ba comportement on na ba vie na bango voilà nous on est là pour ça yaya to changer maman keba ko kendo landara mibali o bazo filmaka bino ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Maman oyaza maman mukolo eloko esalinga passe na âge ya maman wana ba publier boy mutakala na ependa libanda na âge na ye soko tali longi ya maman mukolo na ba tentira tchene elongi comme si lisusu en fait na ba tentira tchene na suki et comme si lisusu koko foade
na ibite na mutalanda ki soka landa ki nde tentire atie na mutu yango zo mona ba mama o so ba okende Kinshasa ba tie ba tentire na mutu asali bisala sala po bima jeune akende ko swa bana mike akende ko bimana bana mike na Kinshasa c'est pas normal. Ba maman balingi ko kola te na poto ko mona bango ba tie ba tentire na mutu ba toboli ba boucle d'oreille partout ba sali ba piercing au kanzaba na mikenzo ka ba maman juste pour jouer avec des petits garçons. Non, ce n'est pas normal. Vous envoûtez les gens, vous maudissez les gens. Ça c'est l'abomination, ça c'est l'envoûtement. Et tant bozo panza ba mitaka na minobo c'est dit diable yaya au moins mitaka lo nyonso nenge panza na ba réseaux sociaux. C'est l'envoûtement. Bino batu bo vanda bo se basé ya kotala ka mitaka la batu. Yaya c'est l'envoûtement, la malédiction de plus en plus ezo quitter là on nzoto. Vous accumulez la malédiction de plus en plus. Yo muto vanda ya kotala ka mitaka la batu, je m'adresse à toi. Tu accumules des malédictions jour au jour, ce n'est pas normal. Biso soke yeboye na cadre émission, et na cadre conseil na cadre émission. J'ai pas envie à aucun d'autre à bablo quoi bongo, mais quand les gens m'envoient, avant de parler, il faut vérifier de quoi je vais parler. Voilà quelque part pourquoi moi je peux avoir l'occasion peut-être l'accident de garder ces genres de regarder ces genres de vidéos. C'est malheureux et ça libienté. Et ça libienté. Ba vidéo na mitakala ta obomona ba partager boy. Il y a des petites filles au ba cause à la coco ya maman wana. Batali nzoto ya maman wana, tu es envoûté automatiquement. Il y a des petits garçons au ba cause à la coco ya maman wana. Tant kaka zota la ndeng wana, c'est l'envoûtement yaya, c'est l'envoûtement. Il suffit de regarder, c'est l'envoûtement. À moins que tu lango par accident, c'est peut-être mais tant ozo ko contacter ya ko tala kango air nyonso. Tu prends le plaisir d'ouvrir, regarder à chaque fois, avec conscience, c'est l'envoûtement, c'est l'abomination. C'est-à-dire, diable a une manière où il a envoûté ban nzambe, nanzela ya ba réseaux sociaux. Kaka ne ozota la kabilo ko na malédiction izolata yo sans que yo yebaka. Plus tard au mona ka ba complication mususu na vie pona nino tala ba mitakala ya ba koko na yo. Ba mitakala bon temps ba otinda biso toza bana na bango, tant tozotala, ce n'est pas bien. Bozo baby sabana batu mususu na ba vidéo wana bo otinda. Ce n'est pas bien. Maman soza na ba vidéo ya bo longola rango na téléphone pour na vie ya bana na yo. Kolingaka te vidéo ya bo etikala na téléphone na yo pour beaucoup de minutes ou pour longtemps parce que ceux qui ba no bazota ya ba vidéo wana maman oza ko envoûter bana na yo na ndaku sans que yo moko yeba. Tu appelles des malédictions sur la vie de tes enfants sans que yo oyeba. Parce que tu tika ba téléphone na sepo na bana. Moi na zwaka obeta game à un moment donné en kokota na ba vidéo pour aller voir amoni mutakala bongo ya koko na ye. Ce qui moi no déjà il y a 7 ans, atali mutakala ya maman na mais za koko na ye. Comment moi no akota la mutakala ya koko na ye. Donc tu as ozo même malédiction même na vie ya bana no nanda pour avoir le caractère de regarder le vidéo ya bandengo wana. Et ça libienté. C'est-à-dire, maman oyaza, maman ya Belgique, maman oyazola la na garçon na chambre, garçon a fini maman ya kofina. A tomboli maman makolo a kangisi ya ngone balongola ka mwana couche, ndi azako timola maman. Maman zoko ganga aye. Mais vraiment na maman ngo vraiment ozapeli susu na pe maté, oso komi mukolo nzoto nyonso esi elembi, koya ko lakisa batu bulumbu akindoki, koya ko lakisa batu envoûtement, koya ko loka batu na ba réseaux sociaux yaya. Et ça li bien te, ça li passe na son. Yoka, to chanze, to tika biloko aboy. Maman oya revese, na ngai na chela bino ye abota la meya biloko abongo eza ko loka batu na bandako. To ki ko tia biloko aboy te eza ko loka. Eza ko loka. Partagez vidéo ya Desho Denar TV, pesa bande ko mususu ba yoka marmezo sala mana poto et ko zala bien olongola pe batu musu na ba erreur aboy. Partagez vidéo Messenger, partagez WhatsApp. Partager Facebook na ba réseau nyonso oyo zanango Desho Denar TV à permettre mututu à utiliser vidéo nae pour les conseils. Voilà, nous on est là. Soko talinga le lomba la liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne. Otala kaba émission na biso ko zala bien makas. Et zala ki yabino humble serviteur, l'homme de bonne foi, zala branché to kutani na émission ezali koya. Ciao.